nyonso na wenze po na ko flasher muke mama nyonso aza déjà na moi idée ya eloko nini oyo tolingi toloba awa na représenter bino fondation oyo ebengami na kombo ya au service de bénéficiaire ba bénéficiaire pour la nini au service de bénéficiaire ba bénéficiaire eza bino de bénéficiaire ezali fondation oyo ebandi depuis 2019. Mais depuis 2019, la fondation Bandaki est juste pour les orphelins, hommes de vieillards ainsi que le fille mère abandonnée. Dans ce moment, on a un t-shirt, on a depuis 2019. Vous voyez, on parlait que des enfants à l'époque. Ah bon monité parce que bazako le belaka na bana bon mona keza les enfants d'abord bon monia donc si quand des fondations ye munene yango monito ye ko fungola ba porte pour na batu nyonso c'est-à-dire ba maman ba papa et puis ba jeune donc ba maman ba papa ba jeune bino boye ko banda nde siko mais avant wana 2019 ezala kaka pona bana. Donc, si vous fondation et na nini et pas na bino, pour vous là on y a bengi selibiso. Ah, voilà question il y a chaque jour. Et là on a bengi selibino ah boyo kamakambo na kati na ngoto discuter na bino. To yeba est-ce qu'on peut marcher ensemble ou on ne peut pas marcher ensemble? Fondation au service de bénéficiaires et eli ba mama ya kamunganga bar yangaliema makambu ya kitoko. Selon biso eza kitoko. Bino pe mtu boye biso est-ce que eza kitoko? Ou eza mabe bosepeli nango ou bosepeli nango te. Qu'est-ce que fondation vous a ramené bolimbisanga po ya moko bandokota kaka ah fondation yeli bino nini fondation yeli bino masolo oyoyo na lingi to discuter on a bino parce que bino boza ba modèle na bino moko boye bolingelaka na ba bokendelaka ta monsieur ko bala na tena idée nanga to corriger. Déjà, ils ont bon côté, ils ont bon côté. Bon, c'est béni tout ça là, échange ou bien toi y a biso tout ça libre et tout le tout ça l'échange c'est mieux non? Comment il tout ça qui réunit à l'élo pour tout ça l'échange. C'est-à-dire réunion na biso l'élo déjà bit na ouais ils tout ça là. Pour la plupart des gens baza tout déjà basa dera qui ba yoka qui explication ba sepela inango yango l'élo basalia. Parce qu'au deuxièmement ils ali to yeba to sepela na fondation ceux qui peut il faut exister et zo sengaka même une fois tokutanaka na moi. Parce qu'on a ni na yoka nanu ba maman avant que le koma na ni na biso. Est-ce que c'est pas déjà que tous à kana rencontre moko soit une fois, soit deux fois, soit quatre fois, ya wana tiki chawane pa na bino bo pona pour permettre à ce que ça la teke a imposer ki biso batan eza mobulu eza boye. Mais par semaine il faut na les par mois pour et les contre bolobi mabena malamu siko biso awa eza lokwa ya liboso na bino alors toni to ça la boto ça la réunion une fois ou bien robando ça la deux fois na mois batu musu passa la réunion par semaine mbala moko par semaine mbala moko chaque semaine on ça la réunion une fois deux fois trois fois quatre fois na semaine mais na constaté que au moment batu na kisha ça comme trop busy c'est-à-dire trop occupé est-ce que ba koko ça la quatre fois na réunion ou est-ce que zo bima na bino tête on ça encore une fois ou deux fois on est à premier point deuxième point on a qu'est-ce que fondation oyo ememe libino pour ya mo nyonso ta linga yoka makamanga za kitoko to eza mabe bino par exemple 20 000 comme j'avais expliqué l'autre fois fondation pas na 20 000 na ye atie libino likolo soki boza makasi par rapport à cotisation na bino bobi ke te biso to bano 3 000 à chaque réunion et que bosali makasi boko ça 60 000 ou 600 000 fondation pas 600 000 atie libino et après to ça la score réunion pour na koloba ke to ça na 600 000 na caisse na biso ya fondation qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il y a des mamans basées à Kokwaya, il y a des mamans mususu à Belisa Mwana et puis à Kotandaku à maman to bano te kana Kotandaku faut taba moyen to sani to simbongo to pesi mama wana azongi wenze so il peut décider bobi que te neti boye réunion eza pena liboso eza cotisation na biso liboso na fondation akabeli biso alors to liango to somba biloko poto pesa pe fondation mama kele mama kambo to somba loso ba will banini to kaboli na membre nyonso o ya kati ya fondation. Et donc on demeurait bongo selon fondation ndenge biso to sali makandiso pendant 3 mois. C'est-à-dire janvier, février et mars. Dans le mois de mars, fondation a aussi la bino o ekozala sous
titre na CA Fondation. Et Rosaline, la banque au service de bénéficiaires. Banque au service de bénéficiaires, et quand il y a la maman, oh, il y a ça, la gâteau, va gêner, on va ça, quelque chose, crédit. Que maman wana a koki kozala na neti exemple on pesa ba maman wa sala ramumbo on a dit de l'eau fond ya malonga ezate par exemple akenda ba maman nani azu 3000 azu 5000 azu nini asombi marchandise et puis ateki pona poko zong sa bambongo du coup et koko permettre na maman neti ya modèle bongo azu mbongo na ya fond a komi ko travailler et azozong sa tam sous chaque jour ndenge to koyoka na so 2000 francs 2000 francs 2000 francs 2000 francs jusqu'à arriver na niveau où akosilisa nyongo na ye atikali na fond na ye. Est-ce que idée eza bien ou eza mabe ba maman Magigi la nangai yo pe olobi oyo lingi koloba elo na talisa yo il faut que bisa bango avant okoma membre to sala nini po to sala carte oyo ya kokoma mwana ya membre mutako yaka te réunion 2 jours 3 jours siko réunion yo bengisi ba cause nango eza nini pona mito cause nango ezo yebana te yo bandika mama ba projet yo ebengeli ba tout nini o ba kwa réunion lelo ba elobi na ndenge nini il faut ba cause ni yo bengeli ba tout oui, ces fondations existent depuis 2019, mais auparavant, vous avez occupé les enfants orphelins ainsi que les filles mères abandonnées. Et aujourd'hui, fondation est comme une raison pour laquelle tu as la porte pour que tout le monde s'adhère. C'est comme ça que j'ai commencé, ma soeur. Tu étais distraite. Pour tout le monde maintenant à s'adhérer. Vous voyez? Fiche d'adhésion Oyo, partout place Valekara et Zalaka payant. Mais fondation a foutu qui ont déjà pour Nabatunion se va s'adhérer gratuitement. C'est clair jusque là, non? Par contre, ce qu'on s'adhérer aux membres de la fondation au service de bénéficiaires. C'est quoi, tant que membre, pour un membre fidèle et membre confirmé, on a besoin de la carte. Donc, carte, il y a membre. Carte, il y a membre. Yango, et ça carte modèle. Voilà, merci beaucoup, Bobette. Une carte comme ça. C'est vraiment la présence na bino ndenge honoré ngata botiki makam nyonso boyeka boyoka nini na memeli bino. Merci beaucoup déjà. Est-ce que ton côté mato banana prière pour sans Nzambe mobulu? Nani akamba biso pena na Nzambe oya permettre biso to kutana na temps o to kilokola lisano melelo e komi réalité parce que to kutani lisusu o nyose ko bimana monoko na biso Nzambe yondo kamba biso na ba mama na biso kamba biso molimo santu uzala kombo na Yesu amen amen. Nyonso na wenze pona ko flasher muke mama nyonso aza déjà na moi idée ya eloko nini oyo tolingi toloba awa na eko présenter bino fondation oyo ebengami na kombo ya au service de bénéficiaires. Ba bénéficiaire pona nini au service de bénéficiaires ba bénéficiaire eza bino de bénéficiaire ezali fondation oyo ebandi depuis 2019. Mais depuis 2019, la fondation Bandaki est juste pour les orphelins, hommes de vieillards ainsi que le fille mère abandonnée. Dans ce moment, on a un t-shirt, on a depuis 2019. Vous voyez, on parlait que des enfants à l'époque. Ah bon mon idée parce que bazaro le belaka na bana bon on a les enfants d'abord bon mon ya donc si quand des fondations ye munene yango monito ye ko fungola ba porte pour na batu nyonso c'est-à-dire ba maman ba papa et puis ba jeune
Donc ba maman ba papa ba jeune bino boye ko banda nde siko mais avant wana 2019 ezala kaka pona bana. Donc siko fondation eye na nini et pas na bino po bo tuna lo ni abengiseli biso. Ah wana question ya chaque jour et lo ngana bengiseli bino ah bo yo kamakambo na kati na ngoto discuter na bino to yeba est-ce qu'on peut marcher ensemble ou on ne peut pas marcher ensemble. Fondation au service de bénéficiaires et eli ba mama ya kamunganga ba ya ngaliema makambu ya kitoko selon biso eza kitoko bino pe mutu boye biso est-ce que eza kitoko ou eza mabe bo sepeli nango ou bo sepeli nango te. Qu'est-ce que fondation vous a ramené bo limbisanga po ya moye bandokota kaka ah fondation eli bino nini fondation eli bino masolo oyoyo na lingi to discuter on a bino parce que bino boza ba modèle na bino moko boye bolingelaka na ba bo kendelaka ta monsieur ko bala na tena idée nanga to corriger déjà eza bongo te bo sepeli to ça la échange ou bien to ya biso to sali boye to lobi to ça l'échange c'est mieux non ne o lobi bino moko atelo ka ofele c'est ngaka critère donc on ne peut pas venir chez tout le monde to lobi boye te. Donc il y a un critère moi vous poser un critère moi vous kaka ba bénéficier na carte non yo bo moniteur ko luka bino batama solo ya koteka ya kosala ya nini. Donc fondation elinga ketia elinga tia ba moyen moko amukie en jeu pour na ba maman. Mais fondation osala mbongo tende na yoka bino mo bobeta masolo tia makambu opesi makambu to pesi makambu bongo te. Non fondation famona volonté nini ba mama bazana ngo wapi esika ba mama ba memi fondation ou ba sepeli na fondation ngo fondation na aide no près ya ba mama aide wana yena ba auprès ya ba oyo ba sala quelque chose en fait exactement on va ndako fondation yé pesi quelque chose non fondation ezape ya entre guillemets ya mbongo te ça franchement je vais être clair avec vous mais fondation a ses petits moyens. C'est faible moyen comme Babenga. Alors, c'est faible moyen, on a écosé l'accompagner Nabino. C'est-à-dire, Bino Bolaxi Makasi, Nabino Fondation Paye, Namakasi Naye. Est-ce qu'ils ont déjà bientôt les amabé? Soit les amabé, boté, les misinga, bo corriger, les misinga, te koto déjà boité, poto les kaka. Jusque-là, ils ont bientôt. Mon île, tout ça qui réunit à l'élo, poto ça l'échange. C'est-à-dire, réunion Nabiso à l'élo, déjà bit, ils ont tout ça là. Pour la plupart des gens, déjà, ça déra qui va y explication, c'est pas là, il y a le lot basalia. Parce qu'au deuxièmement, ils s'appelle la fondation, ceux qui peuvent exister, et aussi même une fois, tout le temps, na moi. Parce qu'on a dit que maman, avant que le recommande à Nabiso. Est-ce que c'est déjà que tous à rencontre moko, soit une fois, soit 2 fois, soit 4 fois, il y a un tiki chawane pas na binobo pona. Pour permettre à ceux qui ont été imposés qui biso batan et amobulu et zaboye. Par semaine, il faut pour et les contre, bolobi mabena malamu. Si vous biso awa, et ça le quoi il y a liboso na bino. Alors on dit tout ça la boto, ça la réunion une fois ou bien on va ça la 2 fois dans mois. Batumusu ça la réunion par semaine balamoko. Par semaine, chaque semaine, on a la réunion 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la semaine. Mais on a constaté que le moment ça commis trop busy, c'est-à-dire trop occupé. Est-ce que on a la 4 fois dans la réunion? Ou est-ce que les gens ont binoté, on a 1 fois ou 2 fois? On est le premier point. Deuxième point, on a qu'est-ce que fondation Oyo et Meme Libino pour y avoir mon nom sur ta ligne yoka. Ma maman est qui toi quand tu es à ma bête. Fondation et la réunion 2 fois dans mois. Bon, on peut décider si on a bino. Par exemple 20 000, comme j'avais expliqué l'autre fois. Fondation paye na 20 000 naie. À Bino Likolo. Ce qui bosa ma casse par rapport à la cotisation na bino bobi que te biso to banotia 3 000 à chaque réunion. Et que bosali ma casse boko ça 60 000 ou 600 000. Fondation pas aux 600 000 à Bino. Et après to ça la score réunion pour na kolobake to ça na 600 000 na caisse na biso ya fondation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Il y a des mamans basées à Kokoya, il y a des mamans mususu à Belisa Mwana et puis à Kotandaku à maman to banote kana à Kotandaku faut ta ba moyen. Tosani tosimbongo topesi mama wana azongi wenze so ipa bo décider bobi que te neti boye réunion eza pena liboso eza cotisation na biso liboso na fondation akabeli biso alors to liango
tosomba biloko po topesa pe fondation mama kele mama kambo tosomba loso ba huile banini tokaboli na membre nyonso oyo ya kati ya fondation et tokodemere bongo selon fondation ndenge biso tosali makanisi pendant 3 mois c'est-à-dire janvier février et mars na mois de mars fondation aosala bino oyo ekozala sous-titre na C ya fondation et la banque au service de bénéficiaires. Banque au service de bénéficiaires et koye la ba maman oyo basala ka to ba jeune basala quelque chose crédit. Que maman wana akoki kozala na net exemple na pesa ba maman wa sala ka mumbongo na eti lelo fond ya malonga ezate par exemple. Akenda ba maman nani azui 3000 azui 5000 azui nini asombi marchandise et puis ateki pona pourquoi zong sa bambongo. Du coup eko permettre na maman net ya modèle a bongo azui mbongo na ya fond akomi ko travailler et azozong sa tam sous chaque jour ndenge to koyo kana so 2000 francs 2000 francs 2000 francs 2000 francs jusqu'à arriver na niveau où akosilisa nyongo na ye atikali na fond na ye. Est-ce que l'idée est bien ou est mabe ba maman? Magigi, tondi mabindimi lati. Il faut écrire ça. Magigi, la nangai. Yo pe solobi oyo lingi koloba. Et là on talisa yo. Il faut que ça bango avant okoma membre. To sala nini. Pour to sala carte. Oyo ya kokoma mwana ya membre. Mutako yaka te réunion 2 jours 3 jours. Siko réunion yo bengisi bato. Cause na ngweza nini. Pona mito cause na ngwezo yebana te. Yo bandika mamo ba projet. Yo ebengeli bato nini. O ba kwa réunion lelo ba elobi na ndenge nini. Il faut ba cause yo bengeli bato. Ah. Oui, ozo na bengeli eza bien ou eza mabe. Bon tozo continuer. Maman ba boya kate. Ba yaka na bango. 2019. Ya tout masé que yo kopé ko ya ngweza ko. Na no ba ite fondation eza depuis 2019. Na présenté bibliothèque ezaki ko s'occuper na bana. Ces fondations existent depuis 2019. Mais auparavant, vous avez occupé les enfants orphelins ainsi que les filles mères abandonnées. Et aujourd'hui, Fondation est comme une raison pour laquelle tu ferons la porte pour que tout le monde s'adhère. C'est comme ça que j'ai commencé, ma soeur. Tu étais distraite. Pour tout le monde maintenant à s'adhérer. Vous voyez? Fiche d'adhésion Oyo, partout place Valekara et Zalaka payant. Mais Fondation a foutu déjà pour Nabatunion se va s'adhérer gratuitement. C'est clair jusque-là, non? Par contre, ce qu'on s'adhérer aux membres de la Fondation au service de bénéficiaires. C'est quoi, tant que membre, pour un membre fidèle et membre confirmé, on a besoin de la carte. Donc, carte, il y a membre. Carte, il y a membre. Yango, et sa carte modèle, voilà, merci beaucoup, Bobette. Une carte comme ça. On a pris à 5000 francs pour que permettre tout le monde à la mesure d'acheter la carte en fait. Donc c'est ça. Alors, tu vas faire sa fondation à Cameroun. Pour votre information, parfois, pendant 2 mois, on a ékenga nazate. Ne vous en faites pas, nous c'est Rosala assuré. Si vous avez un exemple, selon vous, beaucoup décidé et que fondation ngana yé to pesibino o ya likolo et là quand on a des sujets kozala ne ba quand il faut partager até loko ya ofele sengaka critères. C'est là on va commencer par les membres avec carte. Donc c'est très important, même si tu as mis ton nom sur la fiche, il faut toujours avoir la carte à côté. Voilà. Wana mama wenze tongo do yeso to teli mbongo to lali pongia ba bébé po ayebi ndenge ni na kozonga ngo tina suka ça c'est quelque chose qu'on doit cliquer dans notre tête. Moi je vais vous donner un exemple typique bon pour excuser ngai bon pour expliquer bon pour excuser ngai na vandaka na France précisément à Paris. Je vous dis que quand moi je suis arrivé en France na bénéficié na ba fondation oyo na yebi batu basala ngote mais culture wana par contre pas na biso toza na ngote culture wana par contre pas na biso ezali apesa makambu atia makambu. Donc les gens voient aujourd'hui, ils voient pas demain. Yango eza très mabé. Oui. Donc ba congolais toza na
culture vraiment en tout cas bita fondation PNA côté Zayango to bano soukola pe cerveau tout doucement. Non, toi tu dois penser à moi et moi je pense à toi. Et ça très important. To bano na passe ya moninga, au moni pe souffrance ya moninga, o eko sunga moninga. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens azana batu bazo souffrir pembe nae, mais lui il préfère aller acheter un iPhone 14 pour lui tout seul. Ça c'est quel esprit ça? Pour lui, ça va sans faire exprès en fait. Ah. Et ça, ça ils ont pensé à Ngai et moi je pense à toi. Ils ont ça dit il faut qu'on a niveau et on sera pas si à l'autre, on pas si à l'autre. Non, souci on a moni ya Ngai na yela ngota msule on a tellement vous croyez que bino mokangisi 50 000 francs na bino ou 500 000 na bino et moi je viens donner 500 000 gratuits comme ça. Vous croyez que c'est donné aussi à tout le monde? J'ai mes enfants, je vous informe que je suis mère de 5 enfants dans sa jeune fille. Hein? Donc tout ça, exact, déjà dans un amour na bino aussi. C'est ça qui fait ça. Parce que c'est là où je suis né et grandi. Ceux qui ont un bénéfice, moi je préfère Bino sakana nango so sakani nango bien 3 mois toza na banque au service de bénéficiaires ba bénéficiaire nango eza bino amen zambali na biso toza famille na biso pauvre zamalona agana problème parce que on va courir de royauté biso de royauté bango ba yi alors na côté on a ko sagisa biso to sa lelo ko moko merci maman Penazara maman baza numéro 1 donc on monte pe ça ba makamu po ba mériter ngo mais na vie que ba jeune baza entendre na bandai na ba na fungoli porte pour na papa ba maman ainsi que ba jeune mais maman azala ka maman ya moni comme on attend beti ba ku maman na ngai donc maman c'est dans ce sens là mais sans oublier que bozabana mais maman hein pour voter na ba jeune na ba maman ba ko voter pour un côté on est société mais ah le ça pour maman solo il y a fondation donc on a sorte que na canal auto lobela so za jeune au bouge ko ça là non quelque chose au bénéficier des locaux au bénéficier na mais so ça là quelque chose et aux amours compliqué wana siko tamso otombo ma mingi tonto yo kende to lobela makambu ya politique. Vous voyez? Pour la tous on a droit même tous ça appelle campagne politique parce que ça nous coûte pas interdit. Non à pénal biso to yeli makambu ya fondation tombo. So une fondation tombo mi tango e comme makamba politique to lobela makamba politique. Fondation comme on a ezali au service de bénéficiaires. Non, c'est-à-dire nous tous, toi et moi et l'autre, donc fondation est pour nous bénéficier au service de bénéficiaires. Moi je suis là, je suis venu travailler pour les gens. Donc voilà. Où est-ce bienvenue, où est-ce bienvenue? Par rapport à la réunion. Mais pour la gravité. ngala ka na idée na omoni bato ete bamona mpona kopesa droit na ye amona yango eza pasi mais eza pasi te ata bakonzo babima baza badepute bango mpe bapesaka bambongo na bango kodiasa bango bapesaka oyo asepeli ke kozala mwana membre ke tosangana na ye ye mpe aza kopesa mwa petit rien na ye atombola mosala mpo mingi balingana na bango yango te nga mpo na nga namoni yango sava maye omoni kitoko sepeli na
Toza vraiment insister dans le combo, faut vraiment toza la clair. Même toza boy maman Didi abotami na kamunganga. Biso il y a ça na mwana ya nani ya kamunganga. Mama omonio aza mwana ya kamunganga. Papa omonio afandi wana aza mwana kamunganga. Ngata musiba tubayebi na ngate ngaza mwana kamunganga. Donc toza bina bana ya kamunganga. Na makambo tozoloba awa eza na point moko balobi awa point ya makambo ya mbongo. Na yebi ke ngana yo topeta ba question. Toyebi ke ngana yo my god alega na kisasa awo. Azawa tumbo akina na tumbo. Oyebi no mozawana. Oza ne semblant. Mais ce que le problème c'est quoi? Biso to utipe na mamboka mususu. Muto mali ne ya bengi biso. Ah lokola mali ya sala na kamanga. Côté na biso. Ah il faut biso moto zala pour to chape na mutu. Toyebi mama di jour wana na sepela ki na marché botan ozo leka. Ba bengi na kombo. Na bengi mama monesi mama ya kana expliquer mama na azo bude. Amoni siko ba be mama di na kombo. Atuni ngazala ona se mi ya botama awa. Crédibilité na biso ndengo wana. Bino boyebi biso betu toyebi bino. Makambo oyo ya kopamwa même atanzambe. Azalaka na besoin yo sambeli ya pesi yo. Jamais vandika mokoni ma bonza mais moi te ma ezalaka te. Mutu alinga sacrifice te okeli boso te. Amen. Soki neti mamba di ayebo asimi $100,000 na maboko. Ndenge mbo akabula bino 1000. Atoko zwa. Tango ozonga na ndako loba mbongo bapesinga ndenge o mbongo kisi to mbongo ndenge nini tozolongola bato na mutu makambo eza na mutu ke ndenge ayebo tokolia tozwa ba transport ezalaka nango mpe bien mais siko tokoma na niveau oyo tosala ndenge nini mpo na lobi nzala ezala te na liboso problème fondation eye nango nde yango oyo na fondation oyo mpo na mama diji apesa mbongo mpo na asungama mama mwana mpe ezali mais po ekoma na maboko na yo il faut yo mutu oyo kozwa yango olamuka pele po mesa azolamusa pe yo olamuki obi te na ke réunion na super 1000 fois na 2000 fois na ya cotisation pe na tie liste wana oyo ya cotisation comme na ngape salaka tango moi sans faire ya ozala pe na mo lolendo mo loba te ngani na zabi na boy lokola la wana ye ngape na pesaka et donc pesa be valeur na yo moko pe mama yo moko pe yaya yo moko pe jeune garçon. Mais deuxième problème sur les alliés, fiche ou les affiches il y a adhésion. Moutou nyonso ko ino kota na fiche oyo, les problème té. Fondation a foutu les gens bon. Mais le problème les alliés même dans le parti politique. Soki neti basali gouvernement. Pour bazoba ministre, balukaka membre ordonné, membre effectif il y a parti politique ne balo yo comme ministre, yo comme député, yo qui la fonction publique. Pour ba pesa poste na parti politique, il faut la carte na yo. So on la carte ne au bénéficier, on même emmener sans le ba. Au banque y a ba crédit, so on la carte ne au crédit na fondation. So les cartes ezate to biso to mono ka lokwa ndeko kaka, aya ne ata la kabi. Mais so on la carte c'est que au Kabula penal ikanisi wana tina kati mama jeune ngape na za elengi lokola yo na sengi yo 5000 francs oui c'est belé ça bon belé te ça bongo salaire fort au longwana na étape o comme une étape ya carte pour egoya kaka ba silisa to yesko pa na yo ndeko na biso donc fondation o eye pour na ezombo na yo te pour na o ma bino ne ba mama o boboko libiso otekili biso biloko na wenzao biso ne tiba to beti ba ballon ngani na zabu na ju diplôme na na obemi na le mille za na simao yo yebi yango bato zini baza bataki na ba luyindu eza quartier na biso to lingi awa nde s'épanouir mama o auti musika azala bandeko na ye azala bandeko na za ba muso osale belé mais soki ateli kanisi oro to yebi ke biso tant zonga na to lobaka o mona baya kaka boye mona ba ozambongo te mbongo na yo ezala ngo ebele mais to za na besoin ba pousser au liboso pour la fondation o ngana sengi na yo soki na oza adhérer fiche yango ezali mais il faut dépasser makamia ba fiche pose ba privilège nyonso na sengi yo faut comme awa 5000 francs na yo eza mongo eza fola eza mongo 5000 francs na yo na motema malamu oyo mama Didi asali pona biso
ensemble nde tokosala makambo minene ensemble ebali bana babana kopesa bachapeau moyo ezalaka toyi mama nyonso bayaya baza kuna na nsima popose baquestion oyo eza très important makambo ngo ezalaka yango bo omona boye fondation nzambe asungi ayeli bino biso bamoto boye oyo ozwi moto no na crédit obalosala moto bana mambo bayeba toza kopesa combien tokutana mokolo nini tokozala jour foyebisa bango mbongo yango combien ntango toza kokutana oyo toza kopesa mpe tokovanda mokoni tokozala mokolo nini oki mama alobi epine oyoka ndeko ayekoloba te amoya tobauti bisika mosusu toyebi bapase nakomona se nazo efite mingi alobi tokutana mokolo nini ekolo ya ndenge nini c'est clair tozoloba lingamba mama gidi nalobi bien ke yaye azokolabore na bino donc c'est-à-dire biso nde tokopesa mikolo oyo tokoloba soki tolobi ke tokokutanaka par mois ou bien une fois ou bien premier dimanche ya mois tokokutanaka mbala moko wana mama gidi nde akomikolisa sikona oyo biso tokoloba eno ya kotuna ye et c'est clair là-dessus donc c'est que tout le monde a point à point et puis de deux ce qui a condamné les choses moi mon thème fiche d'avion mais je veux tout relire ça mon moment il va en faire fiche d'avion sur la fiche d'avion mais c'est l'homme naïf l'air na molaka ngonde mama kidi la bimbo pona ye bakomi mosusu basombi epona secteur na ye na quartier na ye alini asombela bato nyonso bakosadere mpa na ye donc c'est-à-dire fiche wana nokanga naza bo lokola na bibi nanga nakotalanga na association déjà nakomisa kombo mais ndeko aye kobakisa biso kokomi deja makili nasi afutelinga fiche na vision ngai nabunda kaka nde nasomba nini ocomprendre so nakomi déjà membre donc cela veut dire que soki balobi tokanakutana dimanche ngape nakolo bakende mpona toce dimanche mpona toce lendi te oyokana nde tozongisela bango bopesa biso jour oyo tokutana bino nde bopesa biso bamonta oyo tobanda kotia jamais fondation akolobaka no botiaka 10 000 te bino nde boloba soki 1000 fois soki 2000 soki 3000 soki 4000 bino nde boloba totiaka combien bino boloba tokutana combien de fois par mois. C'est très important. Il faut parce que bino ne ba kolo fondation, bino ne ba bénéficiaire. Bon ça na pouvoir ya décider jour na montant. Est-ce que tu organises bien? Na 5000 fois du côté. Oh na peut-être 1000 fois. Et ça problème té. Comment on ça en analyse aussi 1000 fois na yo, au PC 1000 fois. Ce commissaire 1000 fois sur carte na yo, ba PC. Comment ça la fête quand même donc soit aussi ici ba cameraman so bazali ba ozo photo passeport so qu'on a utilisé le siko na minute oza na mongo no 5000 francs au lieu enregistrer ka cameraman azia ba musée de photo ka mala moko semaine auto ba na o mala moko carte ne so ki carte ne bimi so carte ne bimi maman papa on comprend que non maman o biso biso tono eza solo ça là effort aux carte na votre la sœur yuyu asomba carte pananga yewa et que est bien to passer l'élection alors dès que toza awa to passer l'élection ya liboso ya jour na date to bando kutana ya mibale to proposer montant par exemple ne papa lobi 1000 to zui de 1000 à 5000 siko na kati wana soki balobi banani balingi 1000 francs totomboli musala banani balingi 2000 tota la majorité ya bato ke est l'équilibre que mutu nyonso kwa kopesa yango alors to passer na élection soki tolobi ke bota mutu musala na maloba azoloba onkana tolobi par exemple banani balingi 1000 francs batomboli misaka batangi banani babamoni 2000 si tokomona ke montant biso nyonso tout okwa kopesa nde topase toadopte yango bakomi maloba na ngai ndio pesi biso yoyaki te priorité wana ya kopona jour alors ici quand déjà élection la sensation botikela biso quand même temps tout solo là
toluka décision ni tokoyebisa bino parce que soki tobi ke non totiki mutu moko aloba peut-être bato baza na nsima koza contente par rapport ya oyo akoloba otikeli biso temps tovandi ensemble topesaki baide tozwi ide moko tovote nde totransmettre na bino ou bien toluki jour mosusu toye tovandi tosopesa ide ma carte est disponible. Ah oui, ça siège na biso. Ils ont le fonctionnement. Ah oui, ça siège la fondation. Donc non. Pour na ya montant. Papa omoni magamusuzu. Toto ke na ondene ba jeso ba ke na monter. OK. Donc on le côté que maman, papa, donc nous sommes tous intelligents. Pour le montant, nous avons un bino, nous avons tout fait ça montant car sur place, pour 1000 francs, tout le monde est bon. Pour 2000 francs, tout le monde est bon. On va les belé, on monter, ça va monter tout le monde. Problème est sur chef de a ôté c'est très important. Montant au bino ils ont dépendé de bino ou fondation de la bino. Ce qui bino 10 000 francs. C'est comme $1 million, fondation a 1 million de dollars. Donc si vous prenez donc si bino charge à ma camionnette tout. Ce qui ont 1000 francs, quand you a 1000 francs. Ce mot d'amener 60 000 francs, à 60 000 francs. Donc, il faut ça l'effort que non. Moi, on a mis un salaire belé pour accepter ça belé ma casse. Donc, et là, on va ça la monter. Ce qui est 5 000 francs chacun. Ce combien 1 500 000 fois congolais. On a soit payé 1 500 000 fois. En fait, pour mes amis, à Lingui, à ça là, oh, ma casse na bino. À mon amour, à ma casse na bino. Donc, c'est ça la bino pour 1000 francs, 2000 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000, 5000. Attends, 100 francs, 100 francs. Attends, 100 francs, la bino. 1000 francs, 1000 francs. Donc, là, bata 2000 francs, va tout mon beau. Non, déjà 2000 francs, les 10 000 francs. Donc, on se trouve à la bonne côté. Et Zali Libota. Donc, on va nous visiter, puis nous papa, mais j'ai rebellé. Malgré que la fête, nous avons sur le ça va être pour la diamie. Mais, nous avons un au monde non. Donc il faut que tout le monde n'a imposé 2 fois par mois et vous allez faire pour la bino. Na 2 fois par mois sortir cotisation locale 2 fois par mois déjà moi on a venu comme belé. Est-ce que on limite 2 fois par mois? On peut talent bon. Bon, deuxième des choses. Déjà tant tout le monde m'a on a monté 2000 fois les gars de 1000 francs. Au monde que Bino Mokane nous besoin diriger fondation. Avoir dictature que ça l'a raté. Il faut oyo essayer Bino Bobo à Bino Bobo. Vraiment na baneli susu. Ma carte est déjà disponible. Cameraman passe à so pesi mbongo na mais mieux permet la photo. Mbala moko. Ceux qui ont la mbongo mieux sont mbala moko te 1000 fois au PC à France. 1000 fois aux à l'école. À tout coutume dans les directeurs à la liste de Bogoana. Siège na biso ya ngoyo. Le pas na biso ya ngoyo. Nana toza place moko. To soma bilo la wenza kamunga ngao. To renaza nute biso wenza na biso ya ngoyo. Ça veut dire to kutana awa. Ba maman 2 fois par mois. Yaka pe na ba idée bien. Kene pe ko panda sang papa maman muso na ba yete. Non ma weza mukie. Toza la besoin de commenter 5000 mamans place ezali. Ma koki pe on baxer la bino on a fait ezali. Soza na tembe. Le na fin du mois. Mais maintenant biso di maman yo mutu moko au monde.
Et puis ça même pas dit maman mutu moko ngala on peut se cadeau na moko. Ça même pas dit maman après réunion namo la question quelque chose. Ah, na te bena tembe na bino. So que mutu moko na dit maman et le robot est allé. C'est ce soir comme vous qui regardez la thérapie. Thérapie ça fait qu'il y a biso kaka. Na sanza moko to tande. Soki les 15 wana. Soki les 15 et coquille peut-être un mercredi, biso photo dans la dimanche, pas parce que le la dimanche parce que tout ça. Dimanche après-midi. Dimanche wana soki les 15 est tombé jeudi, biso dimanche n'est au kuta. So le 30 est tombé mardi, biso kaka dimanche. Dimanche n'est au kuta na à partir de 14h15 n'est au kuta ni bani masolo la biso. 15 là, 16h15. Tout que non, alors est tombé jeudi, donc tout à la dimanche na il faut quand même qu'on ait un tel. mais mutu nyonso oyo aza na WhatsApp toza na besoin numéro na ye mutu nyonso aza na WhatsApp il y a moins de problèmes nanu nasilisi te papa opose question bazo répondre au kati soki aza na WhatsApp te maman nyonso bavanda esika moko te dede biso nyonso bagene besoin tovanda esika omoni fei ya des yeux na biso eza na place ya numéro de téléphone longtemps tozo remplir yango nde toza boye lelo mosala tosali na ntongo ya koenregistre numéro nyonso ya telefone na kati ya telefone sikoyo mpona bao baza na WhatsApp bakozwa message direct na WhatsApp oyo mbala moko bino nyonso bozwi message bandeko mosusu baza na WhatsApp te baza na normal appel normal bao baza na bapel normal tokosala effort ya kobenga bino mpona korappele bino date ya réunion ainsi que équipe ekosala effort ya koleka une fois soki réunion eza dans 2 jours mpona korappele bato tokosala effort mutu moko ozala wana au service mpona rappele bato surtout bamama wenze bazala na makambo na bango mosu ebele omona ka bosani mais soki amoni mutu aleki akoyebaki réunion eza lelo to eza lobi tosala effort wana Mais il y a beaucoup de choses pour retenir. Aujourd'hui, fondation, bureau n'a permanent et alors, ce qui est vrai, malgré tout, on sensibilité, bureau est 2 jours avant le mouvement, je crois que ce qui est permanent, c'est les alliés. Fondation qu'on appelle tableau. Ok? Il faudrait, nous avons les canaux. Je sais que l'école a ça à communiquer, mais il y a fondation va nous tient. Comment on y voilà, c'est simplifié, moi, merci beaucoup. On peut vraiment former à la goût parce que l'on a surtout ça va travaux la carte nango. Tozo bimisa porte nango libanda souci nyonso boza nango. Koya na bureau tableau boza libanda et tie communiquer à ma camionso. Mais à part ça, peut-être que biso to tie tableau mais muto 8 ans koleka boete. Muto koleka on a signalé un jour avant ou le même jour ceux qui remis à 16h. Déjà, mais on a un jour avant pour monter là, voilà, à part ça. bien aza na banzela mosusu akeli akoki kotika mo makotisation na ye na konto na ye boezala permanence awa ena na bureau soki azalaki d'empêchement baza na baninga bakopesa ye rapport ndenge ezaki to aye na bureau atiki bongo na ye cotation batielaka ye epuis azwi compte rendu ya réunion acondition kozala carte
Maman, pardon. S'il vous plaît. Confusion pas ta tête. Mais quand il y aura des avantages, on commencera à votre carte jusqu'à ceux qui dans votre carte et ceux qui dans votre carte. Soki etikali wana tokipe batu ya membre na kati ya fiche. Mais tous les avantages et aux anabato carte. Même par exemple, tozaka na 100 000. Pour occuper ma membre, on va saluer effort. On sous-entend que bango de penza bazali ya biso pas quand même pas na. T'occuper par place et soukeli na bata carte. So que tikali ne de occuper ba femme sous ça ba kenga na besoin na zana bango mais na bon ma carte. To benga no de la carte. Orozala on a ko fiche au fondation ça sombela kiyo. Mais il faut te la mutuno ko beta libaku te ta ba sublo na ba ka bolamo selon bilongi ou bien ba la batou non. En tout cas, dans vraiment clair na débit. Et ça la tête le bail na biso boy na débit et comme boy non. Donc dès tozo solo la lelo auto kanga lelo et ça te ba le bare kanga mi na se kanga mi na likolo. Est-ce que ça clair? Ça clair. Non, mon sous à cause de la possibilité il y a repère ça 5 000 p. Mais azana na moi on a ça repère ça 1000 francs. Moi quoi que ça bon carte. Est-ce que mutuana a repère sa contribution à 2000 t plus que nana zuna. Akoya repère sa contribution na parce que au coût à mutuana permanence na bureau abonner ti kambongo na. Là ça aussi ça va payer carte. Mais maman son le but à la notre autre privilège na carte ça on le ba mayo na 2000 lokwa na nukuna na président monté na repère sa côté to repère de on n'a pas parlé des cas non to en fait so dans le bi a et ça a si qu'on a ngana za na bino clair de les droits que yo meti par exemple de maman autour le bananga likamuya ata pendant 3 mois avec sa carte de malem pendant 3 mois so c'est un avantage et quoi il a mois de février maman est très capital maman lobi boya toti katon na mutu mususu à cause de la volonté na ya osomba carte à cause de pète pendant 3 mois ya moto le ba maman biso to tsala là les appareils non les exemples so qui sikoyo avantage moko boy to le moko boy pour la fondation na mois prochain par exemple maman c'est la 3 mois pas comme ça carte na étant bon ça va to ba kozala wana et kozate que ba sali injustice tout ça parce que je connais comment to fonctionne. Et ça vraiment clair. Ton ligne na début mutunyo sa kangi eloko za te. Ndanga loba boete lele koma kamsusu. Non. Et ça là ma question. Avant tout nos cartes ça. On pose une question là. On dit ba te be ba ko tuna. Yo ka ba ko tombo na machine. Ya ko tombo. On peut présenter ni. Ta. So quand tu étais ba ko so mo. Tout ça micro. Exemple comment bino bo mema fondation. Si vous avez validé 2 fois dans le mois, ceux qui ont 2 fois dans le mois, ils ont sali à moi, ils ont payé dans mon année. Tant que vous comme 3 mois en été. Vous avez la volonté de bino tam susu boye nango ou ekosa ke biso peto ya kotia volonté. Par exemple que vous avez des réunions kaka weza ke enimisi etondi esali nini. Et au pesa tam su pour ça to c'est la 3 mois te to sala avant 3 mois. Parce qu'on a 4 avant 3 mois, là, sur maman, ça, on a carte cité. Sur hier, comme tu as pas maman, ça, on a nos cartes. Aux yeux, était hors aux acquis la première réunion. Voilà la carte. Et là, on est là, tiens, mais il est là, ça fait la je suis tout la nuit, là, qui
Une affaire de comme ça, moi je dois préparer ça. Ceux qui vont mettre du solo à boyer, la coto, je dois donner ça. Alors, pour conclure, j'espère que l'essentiel est dit. Et puis le reste, on va causer ma caméra et quoi que ce soit aussi ici na biso. Tenga to ba s'appelle comme mususu. Eza na batu mususu baza ah non ba komisi ko arrêter. To profiter pe pour moli les autres kende. On a zappé na mbongo na aye apesi ya carte mbala moko. O akomisi nanu te. Aya akomisa po moli les autres. Première réunion est PCI le 5 février. Maman, sois sûr, mais la pardon. Seulement les attention, attention, on me met à moi. Serve bisous. Et aussi là, là-haut. On a idée initiative à maman oyo commentaire na ezani. sepeli makasi na fondation oyo ezalaka malamu bana na biso eza bongo eza bongo tokoprofite kaka na eloko oyo eza esengo makasi biso ozomona mwa mosala naza na mwana moko na ndako avandi mosala eza te ntango bakeli na roya yoki me comprendre mais mboka oyo to voter kaka maire mais mamutu na calme toka na posaka ko baleki fort boko sabiso chaque année toya to voter sous le o ayebo akosi biso ayebo akosi biso mais donc to ça na posa ya mutu mo aza clair bon ça dit que maire soma on peut sommer pas maire donc venir faut que ça va maire ça mais ba o wana le couteau de abalekaki elongi na bao tokamai da afrique oyo ndani boye lisusu longwa chodi tokolia yo monga pamba tokovote te da tokamai yo longo esi na wana wana no poste no siko février, mars, avril, mai, juin. 1900 combien 2000. 2003. 2003. 2022, 2022, 20 ans. 2002. 2002. Yeah. Yo mona kabila pesa. Adresse. Ya mona kabila. Ya combien il était? L'année de naissance. Ah, quitte ça. Mais bagia aussi était parce que nous sommes suite. Bagia za katité. Na kati bagia za. Te na pas vraiment nansi. Na France la terre.